Mbote na bandeko balandi ya Vuvam Television etando ya Bwanya, etando ya Mayele, etando ya Bonsomi, etando ya Bolamusiba Indo na Pongi. Solo tozong susu matondo ya matondo bandeko banson. Baye boko pusana ka lisusu pene ya etando na tina ya kolanda bongo lisusu émission na bino ya culture africaine. Émission ekele mi bongo na tina bongo ya Bolamusi makanisi mabato. Na tina bongo ya bopesi lisusu ba valeur na biso baindo na tina bongo ya kolamusa nyonso oyo loposo pembe to pe mondele ya iko bombe la biso to yeba lisusu kolamusa ba valeur ya culture na biso to yeba bokoko na biso to yeba lisusu bizaleli ya malamu ya bakoko na biso lolengo bango bazaela ki lolenge batambusa ki bomo ina bango lolenge bafanda ki malamu na baike na tope na bandeko na bango lolenge oyo ezalaki ya malamu na bomo ina bango solo ekundama ndena yango etando ya Vuvam Television eye lisusu na tina ya kolamusa ba lolenge ba makanisi o wana pamba te bayine tozongela lisusu kibobiso tozongela ba valeur na biso. Na yango lelo bandeko na ngai to pousa nsusu pe na bino esali bongo mwa mikolo esali mwa batango oyo tozali kokutana te tozali komona te biso na bino kasi lelo to ye lisusu na tina ya kosola na bino na mayematali bakombo bayeke bakomitu na kombo esali nini to kombo elobi nini ebele to yebi tina ya bakombo te tozwaka ka bakombo po tozwa topesaka ka bakombo po topesa nzoka te kombo eza nini pe pona nini kombo na kati ya culture tozali kolobela biloko ebele pe mayebele kasi totiaka kana mayetali bakombo te ozopesa mbasi kombo to pe mwana ozopesa kombo ozopesa ndeko mwana ya ndeko na yo kombo kasi oyebi ntina ya kombo te ozali kopesa nde na yango émission oyo toyeli supe na bino mpona kolimbola bino bakombo mpona nini topesaka kombo pe kombo yango eza nini. Tosimba boye kombo ezali lisanga tope liloba tope lisanga ya maloba oyo ezali kotalisa boyo ezali kotalisa bonyama ezali kotalisa nzete ezali kotalisa eloko nyonso oyo ekelemi na se ya mokili oyo ndina yango kombo ezali na ba signification to bandimola na yango tango ezali kopesa moto kombo tango ezali kopesa eloko kombo to ezali kopesa nzete kombo ezali na bandimbola oyo ezali kolakisa kibomoto wana to lolenge na ye to mosala na ye oyo aye kosala na se ya mokili tokozwa ndakisa ya kombo moko mosala oyo kombo wana ezali na tina yango kati ya mokili pe mosala yango esalaki yango pe mosala ndakisa tozwi kombo ya Mfumu Kimbangu bandeko na ngai kombo ya Mfumu Kimbangu kombo nanu ya Kimbangu elimboli maya ebele kasi na bokuse tokoloba ete elimboli mozipoli ya maye mabombama tango tozoyoka deja kombo wana toyeba ete yo mota ngovandi obi mozipoli ya maye mabombama nini yango ebombamaki seke eza na makambo moko ezalaki ya kobombama nde tata mokili to nzambe ainspire kombo oyo wana eya na mokili po ete tokoka koyeba ezalaki na makambo ebombamaki kombo oyo tango eye nde ekolamusa yango pe lelo tozali komona ebele toyebaki Mfumu Kimbangu te toyebaki bayaki mpavita te toyebaki maete oyo ebele yaki na mokili te tozalaki kaka na se ya lotoma ya loposo pembo ozali ke sala oyo nga na lobi kokisa oyo nga na lingi kasi Mfumu Kimbangu to kombo ya Kimbangu ekolamusa lisusu kibobiso pe yango ti lelo ezolamusa kaka ba valeur ya bayindo nde bandeko na ngai ya pasi pe ya mawezaka kati na biso bayindo pamba te toyambi mingi ya bapaya tozwi mingi ya mabe lelo soki na lobina tuna yo kombo mama papa kombo na o nani tokozala mbangu ya koloba kombo na ngai Antoinette kombo na ngai Janine kombo na ngai Nadine kombo na ngai Arlette nzoka te kombo oyo ya yo obotama na yango ozozela batunu nanu kombo no ya mboka nde nani obosange kombo na ngai mboka eza kombo mboka na biso eza Kongo yo so batunyo kombo na mboka nde nani ndio pesi mbangu ete kombo na mboka eza Mambote kombo na mboka Ntumbu Maimuna kombo na mboka Nentimba te kombo na mboka eza Kongo kasi kombo na ya mbotama to kombo na ya lokumu to kombo na ya kiboyindo nde ezali Nani Zayamu kombo na ya kiboyindo nde ezali Mozito
kombo na ngai ya boyindo nde yango ezali kolimbola bongai yambo toyeba nano ete kombo ezali identité ntango opesi mutu kombo mbala moko oyebi ke non oyo azali moto kingandi aza ya kote boye aza ya ngambo oyo azali boye bakombo nde ezolimbola kiboyo identité na yo nde yango na kombo kasi lelo ya pasi toyeba na lisusu te ntango batuni oboti mwana lelo pesi ye kombo kombo mwana nani kombo mwana nga Christian V elingi koloba nini elimboli nini kombo mwana nga Jennifer elingi kolimbola nini na kati ya bokoko na yo nani oyo azalaki na kombo ya Jennifer nani oyo azalaki na kombo ya Christian V tokolika ete bazali te tolamusa lisusu bakombo wana o te kombo wana kutu basusu kutu balinga yango te basusu balinga yango te kombo mboka nga kuna linga na yango te wana kombo bondoki wana nga linga yango te bandeko nanga eza kombo ya bondoki te ezali kombo oyo ezali kolakisa identité na nga moyindo ke naza moyindo mpo soki totali malamu bakombo oyo tozali kozwa wana ezali ngai na kobenga yango bagriffaka biso yango mpo ete tozali kolonize bato na bato biso bakolonize biso na loposo pembe oyo ekolonizaki biso tokesu na ngambo ya Angola bakolonizaki bango na ngambo bongo ya baportugais toke bisika oyo bakolonizaki bango oyo bazwaki pasi ya colonisation tokotala ete bayaki na bakolonisateur wana bapesaki bango mpe bakombo ete soki lelo na ngambo na biso tobengi Luc okomprendre ke non bango bazalaki colonise pa bafrançais soki babengi Luka te wana baportugais mbala moko bakotina na ngambo ya Portugal pamba te bangolais baza colonise na ngambo ya Portugal baportugais nde bakolonizaki bango ti lelo omona bakombo yango ezokoba kaka na balolenge oyo wana eza lokola nasombi mbwa na nga to nasombi nyau na nga na griffe kombo na ngai donc esika mbwa wana azokende soki babengi ye kaka na kombo oyo nga na griffelaki ye ntango mosusu na griffe na kombo ya Chibwabwa yebake mbwa wana bakolobaki mbwa aza ya baluba mais so nalobi milu babake mbwa oyo aza ya awa te aza ya awa te donc ndenge mo mpe na biso bato ntango bogriffe mwana kombo Christian V mbala moko aza ya biso te kasi na boloposo boye na makila aza moyindo na kombo na identité aza moyindo te tozongela bavaleur na biso tozongela baidentité na biso tokotala lisusu bandeko na ngai bakombo yango nanu yambo yango eyaki mpe na pasi tozwaki yango mpe na pasi tozwaki yango na nkuba tozwaki yango na fimbu ya lolenge na lolenge toza na elema moko ya akutaki te bango mpe na ngambo bango bazalaki kolonize bazwaki kombo na bango mpe na pasi nde na yango bandeko so toza elongo na régie bapesa biso na elema oyo wana to mpe video wana ya akutaki te tokoyeba komanola yango nsima ya video matondo tolanda banso. Ça suffit. Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James? Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom? Kunta. Que Dieu aide ce pauvre petit. Ils vont le fouetter à mort. Comment tu t'appelles? Dis-le. Toby. Qui es-tu? Dis ton nom.
Comment tu t'appelles? Toby. Ouais. Dis-le encore. Dis-le plus fort que tout le monde entende. Quel est ton nom? Toby. Mon nom est Toby. Voilà un bon nègre. matunda mingi bandeko na ngai elema oyo ezali elema ya pasi somo na wakuta otala yango te mais eza ya vraiment ya pasi kotala mutu aza na kombo na ye ya bokoko na ye ya boye kasi azwi fimbu azoki bapota ya minene kaka po aboyi kombo ya Tobi oyo bazopesa ye yango bazogrife ye yango kombo ya Tobi bayebisi ye il faut oloba kombo na yo eza Tobi ya lobi te kombo na nga Kuntakite babeti ye bandeko na nga botali elema oyo to pe video oyo penza eza pasi bazobeta ye na balolenge nyonso po ete alobaka ke kombo na nga eza yango facile eza yango ya pete lobaka ke kombo no Tobi mais aboyi po Tobi eza kombo na bango te eza kombo ya bokoko na bango te aboyaki yango taka nde bakangi ye basinga taka ndenge abetami po andimaka kombo peti suka na munoko ne alobaki te aboyi kombo ya Tobi kombo na nga Kuntakite andimi na ye pasi soki mpe kokufa na ye me aboyi kozwa kombo wana bongo yo mpe ondima bongo olinga ngo te tokoma kutu kozwa na kombo ya ozwi kombo ya mwasi ozwi na kombo ya mobali osangisi po pesa ngo mwana kombo ekomi elengi te botala pasi oyo ndeko ayoki ndeka azoki bapota wana ndeka azwi fimbu ya makasi bongo yo ndima bongo te bandeko na ngai tozongisa bavaleur na biso to ntango opesi kombo ntango mwana botami na maternité lo aliboso opesa ani mwana azwi kombo ya papa na ngai papa na nani kombo na papa na ngai Mbui papa na kombo na Mbui ngai pesa mwana kombo Mbui mama moko te napesa kombo na ngai Arlette me ngai apesi mwana kombo ya papa na ngai Mbui akasazaka bakombo nyonso mibale kombo ya Mbui azosala lisusu te tokomaka kobenga Arlette kombo Mbui nde soki oke na classe bokomi na papier kombo na ye nde Mbui me kombo oyo ya ye bokoma kobomba yango na se kombo oyo ya ye te oyo ya griffe oyo baogrifele biso nde yango bokoma otia yango likolo eza vraiment pasi na kozala biso kaka na kati ya mokili tata mokeli to mpe Nzambe ayebaki ntango nini mpe eleko nini bayindo mpe esengeli bamiyeba bayindo mpe esengeli bazonga bato na kati na bazongisa bavaleur na bango nde ntango toye na eleko ya Kondo Maréchal Mobutu bango mpe na eleko na bango balobeli kaka lolenge ya bakombo yango balobi on lolenge nini po mate bango batambolaki bake na ngambo ya baasiatique batambola bamboka mwa ebele ya libanda bamoni ete bato na bato bagarde identité na bango bato na bato bagarde coutume na bango bato na bato bagarde culture na bango kasi po nini kaka biso na Afrique na Congo tozaka na bakombo ya bato tozaka na bakombo ya Pierre bakombo ya Jean ya Joseph ye moko amimoni ete nga kombo na bapesa ngai kombo ya Joseph kobanda lelo azwi mokano na longo likombo ya Joseph eza kombo na ngai te kombo na ngai ezali Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga ntango amoni ke azongisi kombo na ye asentir mpe ke non bokoko na ye ezongi kati na ye ndako zonga na mboka na ye mpona koyesa mpe mwasi na bana na ye ete bolongoli bakombo oyo wana oyo bapesaki bino ya kopesa bakombo na bino ya bokoko nde yango sengeli so tosalela meme baministre na ye alongolaki bango so bakombo wana batikaki na bakombo na bango ya malamu oyo ya bokoko na bango bakombo na bango ya solo
ndene eleko wana tokomona ete mopepe ya sika eyaki mbongo wana moko eyaki bakoko na biso basepelaki na lolenge oyo wana kasi mawa pe pasi na bayindo na colonisation ya lolenge oyo toyebi te soki pe bakalunga to nzambe nini oyo alingaka asala kati na biso bakumiseli biso bato ya mayele ya mboka nzoka bato ya mayele te mayele yango kaka ya Occident baye lisusu po ete Mobutu alobaki kobanda lelo tosala retour à l'authenticité bango balobi te toliaka bieutaka kuna tolataka oyo eutaka kuna Mobutu alobi te nga mpe nalobi te même cravate même veste awa epa na biso ekolatama lisusu te tokomi na aba costume bango balobi te mokonzi soki osali bongo tokovivre malamu te bolimisi bandeko na ngai nde nango Mobutu alobi oyo ngai mokonzi nalobi yango wana ekosalema lokola loposo mpe balingaka bongo te nde akotalisa na bayiki oyo bayaki penepene na ye akoloba na bango ete boyebisa mokonzi na bino esengeli na ye ayeba kotosama ye Occident azoloba nini oyo Occident azoloba ete mai nyonso Mobutu alobi eza na ntina te mpe ekoki kosalema te bayebi epai ya Mobutu balobi te soki olobi retour à l'authenticité eza mbeba eza mabe totya recours donc tozonga mobimba te ma tozonga ndambu bandeko na ngai eza pasi nde nango soki mpe tozalaka elongo na régie toyoka na maloba oyo kondo Mobutu batalisaki mpe mpo na bakombo ye aboyaki ya ye kombo aboyaki mpe libota na ye kaka na bakombo wana kasi azongisaki kiboye azongisaki mpe bokoko na ye pene na ye nini oyo eyaki mpe nini esalemaki bandeko tolanda nanu mwa video oyo na bokebi nyonso nde tokozongela bino mwa ngonga moke. L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, à Kinshasa et dans les autres villes du Zaïre. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela? C'est facile à expliquer, M. François, parce que l'authenticité, c'est quoi? D'abord, pour nos Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'Anglais, l'Italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, Monsieur le Président, on peut dire que les Zaïrois aujourd'hui recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler comme il y a quelques années être ce Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout, c'est ça l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, Monsieur le Président, mais je vais un peu enchaîner, vous avez fait allusion aux prénoms. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Et l'Église catholique elle-même baptisait comme pendant plus de 1000 ans. On venait trouver n'importe qui. Mobutu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de 1000 ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici, ce sont
très bien comportés ici-bas. Bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leurs noms devenaient des prénoms. Donc, moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et pourquoi moi? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore? Ça veut dire quoi? matuna mingi na balandi na biso penza ezali esengo makasi na bayebanso bazali kaka ntango nyonso tu branché na kolanda Vom télévision na balolenge ya baémission oyo ntango mosusu yo oyebaki yango te oyoka Mobutu me omona ye te oyoka mpe maye alobaki te kasi na occasion oyo bandeko toyoka nyonso toyoki Mobutu lolenge alobeli bazalaki moko mokonzi wa mboka oyo basalaki mibu ebele na bokambi mboka kasi na mwa ntango oyo wana aningisaki mpe mboka yango loposo pembe mpe ebangaki ye kasi lokola toza kaka baye oyo na kati ya ndako ya biso moko me mutu moko autaka libanda ya kotiela biso mibeko nde yango pasi kasi na eleko oyo te bayindo tolamuka totelema tozongisa bavaleur na biso tozongisa kibo biso tozongisa boyindo na biso na nyonso yango émission ya culture topusa mpe na bino mpona kotalisa bino nyonso ya nyonso oyo ezalaki ya bokoko na biso ezali ya bokoko na biso ezali kaka ntango mosusu na bakombo te ezali na elateli na elieli na evandeli na mabina na loyembo ezali na balolenge ebele oyo bakoko na biso basalelaki mpe bazwelaki yango ebiano ya malonga epai ya nzambe oyo bango babelelaki kasi lelo toza komona yango ntina te soki bayebisi yo culture olongoli yango bayebisi yo coutume obengi yango bondoki eza pasi coutume eza bondoki te culture mpe eza mabe te eza ezaleli ya yo moto eza ezaleli ya bato na ngambo ya bango ndenge tata mokili asalelaki mokili akabolaki bato na bato mpe baza ezaleli na bango mpona ngonga oyo ndeko na nga soki nalobi ke kanga miso esika ozali totelemisi bato ya lolenge ntango mosusu 4 to 5 liboso na yo ntango yo moko bayebisi yo luka culture ya bino bayindo soki bapesi yo nkombo ya lik oloba nini eza ya biso te soki bapesi yo nkombo ya shingshang oloba eza ya biso te mais soki bayebisi yo nkombo ya kankonda mbui olobaki no oyo aza ya biso soki bapesi yo nkombo ya siluvundi mbala moko omiyebaki no oyo pena aza moyindo soki bayebisi yo na esika yo ovandi tozobenga ndeko moko mone Jean akoko ozala mpenza na ekolo nini soki oyebi kaka Jean yo moko obi te soki oyebi Joao yo obi te ya biso te mais soki bayebisi yo Mambote mama oyebi ke no te Mambote eza ya bayindo mami ye moko mpe mondele akoyeba ke no Mambote epa na biso azalaka te Mambote epa na biso azalaka te mpona nini biso tondima kozwa bakombo na bango kasi bango ata moto moko te azwa kombo na biso nayebi te so mpe mondele kombo Mambote azali sikoyo bandeko na ngai tosola nano mwa mokie likambo ngo mpe na bokebi nyonso mpo nini kaka biso bayindo esengeli na biso tozwaka ya baninga kasi baninga bazwaka ya biso te esi tozomona ngo te ke biso moko pesa eloko eza ya mabe mpe mbeba na bonzambe na biso mpe meme soki na nga mpe ya babonzambe yango tozokumisa mingi ya bapaya ya biso moko bamela bango ya biso moko tozofinga bango na balolenge nyonso kasi ntango yo ozokumisa ya bapaya ya yo moko tata ozokumisa ye te
ntango ozokumisa bakombo ya bapaya ya yo moko kombo ozokumisa yango te ndeko na ngai tozokende wapi kasi neleko oyo mu télévision aye toto ye pe na bino mpona kolakisaka bino mpe kolimboyelaka bino toyeba kozonga bato toyeba kozonga na bavaleur na biso toyeba kozonga na balokumu na biso meme bokonzi na biso neleko ya kondo Maréchal Mobutu okotala na elateli ya mokonzi ya mboka soki batelemi batandami bakonzi ya mboka ya balolenge ya bamboka bokeseni omona ete ya biso bayindo identité nezomonana alati lolenge moko te na bango identité même nelateli identité ezomonana sozikini même sina ngambo ya bamabala elateli kaka ya libala eza identité mobimba ezolakisa ete oyo libala oyo eza ya baasiatique libala oyo eza ya baeuropéen libala oyo eza ya baindo sikoyo biso baindo toyataka nini tokopiana biso kaka tokomota même sari mtakesa mariage civil maati sari nayebi te aza moindo to aza nani bandeko na ngai penza émission oyo baye oyo boyebi mpe ebele baye oyo boza mpe na makanisi ya ebele olingaka mpe oloba olingaka mpe otalisa eloko moko boye etungisa yo mpo na culture na biso tobengi bino mpe susu bopusana tosolola yango tolakisa yango bandeko baindo tolakisa yango bisika nyonso ete toza na bavaleur na biso toza na balolenge na biso tozali na balokumu ya balolenge na lolenge inge tatako tokabwana na biso baluba baswahili Congo central kuna pe baza balolenge ebele toza lolenge tokabwana lolenge bato na ngambo na bango kasi toza ka baindo po esika oyo babengi Kimbangu na Congo central na ngambo ya Kasai babengi Chibangu seke elo moka kaka ote oza kuta Congo central kuna tenga aza muswahili te toza biso ka baindo totombola ka nde ba valeur yango totombola ka nde ba valeur ya boyindo tokabwana nute na babikolo tokaba bikolo sima po bato na bato pe beta pe liso na bango ekolo na bango nde balelaka nde bavandelaka ndenge bokonzi na bango pe ezalelaka kaka na kati émission ya culture ekozela biso penza malamu pamba te bilenge o bazali koya lelo tozomiyeba lisusu te tozomimema makaka to vivre kati kaka to vivre te tosala pe tolanda pe matambe oyo balekaki pe liboso na biso batambolelaki totala pe lolenge bango bazalelaki ezali nini oyo bango bazalaki na yango ezalaki pe malamu na bomoi na bango meme na ngambo ya mindule nini oyo bayembaki te mpona makelele bayembaki te mpona kaka babina bayembaki te mpona kaka basakana kasi bayembaki mpona maloba po bato bayoka maloba ntango mosusu moto wana alingaki apesa message mais amoni te so na ntango na loyembo ekopanza na mbangu bato ebele bakoyeba yango kasi lelo tokoti mpena mingi na ngambo wana te tozolobela mingi balolenge ya bakombo na biso baindo ezali na balolenge ezali tokoloba ete soki bapesi yo kombo vibration ya kombo wana bolimbisa ngai toyebi te soko limbola nde nini penza vibration ya kombo lolenge yango ezaleleli na yango moto oyo pesi kombo yango tango azali na bomoyo ozomilobela yo moko ete kombo oyo na pesi ye nazomona ezaleli ya mwana oyo to ezaleli ya ndeko oyo ekokani kaka na papa na biso po aza kombo ya papa na biso mwana okoma okokana na ndeko na ngai kombo wana bo tango yo pesi mwana kombo soki Christian ekokani na nani akokani na nani ezaleli ya Christian azwi ya nani totala malamu lolenge nini mokili na biso pe tozali kotambusa yango penza bandeko balandi émission oyo ezali émission esengo émission elengi oyo tozoyeba ba valeur na biso tozoyeba kibo biso tozoyeba kozonga lisusu na bokoko na biso na ezaleli ya bakoko na biso mayemanso bango basalaki te lolenge batambusaki bomoi na bango penza bandeko topusana to panza sango elongo matondo mingi na bino banso baye bazwi libaku ya bopusani pene ya etando
mpona komonisa lisusu mpe kotala bandeko na bino oyo bazali kopanza sango na kati ya Vom Télévision. Mpenza ezali esengo mingi tozosima tondo na ngambo na bino. Tobendi bongo suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo. Mpenza tozali kozongisa matondo na bayebanso bazwi libako ya kolanda bayebanso basungi biso na kati ya émission yango po toleka malamu na kati ya etando, po toloba malamu, po tovanda malamu, po tosepelisa mpe bino. Tozongisa matondo équipe technique nyonso oyo bandimaki kozwa biso su na kati ya bilili. Tozali komona nsima ya bitalatala na biso tata Kwaku ya Kalau. Vraiment tozosima tondo na ngambo na bango. Tozali komona tata Ntimba Petit Mekosto. Tozosima tondo na ngambo na bango penza bayebanso oyo bazalaki pe na biso na ngambo ya régime, na ngambo ya réalisation, pe na ngambo ya biteni nyonso tu bazali kosunga biso na kati ya mosala. Tozosima matondo na cordon kivuya penza chapeau ebele po ete soki tozali komona na toyei koloba malamu komanyola maloba mo malamu cordon kivuya mwa baencadrement esali biso mwa esengo makasi. Tozosima tondo na bandeko nyonso bazali na ndako, bandeko nyonso oyo bayebi ndenge mbwanga. Vraiment tozosima tondo na ngambo na bino tobendi suka matondo mingi na kombo ya Fumu Kimbangu. Botikala malamu na mabota na bino. Nous avons